À lancer. Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Bonsoir, Nabandeko News Badinga Abisso, Nabandeko Spadanda Abisso. Donc, je suis Étoile d'amour, donc 5 étoiles de l'homme, donc la top modèle des médias. Aujourd'hui, je suis ravie d'être encore, une fois encore, la présence d'Abino pour partager ce petit moment. Donc, moi, n'hésitez beaucoup à vous partager, vous dire un commentaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler euh, la faiblesse des Yamibali, la faiblesse de l'homme dans les couples, dans les mariages. Donc, et après, notre deuxième épisode, nous allons parler de la faiblesse de la femme au mariage. Donc, Delo Nazar ravi, il en recevoir pour Nabino, un grand homme, donc, qui s'appelle Le Messager Galate 4-16. Donc, à cause de la wana, bah, question c'est bah, réponse c'est donc, on partage le moment on a vu donc, bah, la gloire et en Zambé. Donc, voilà, donc c'est un homme de Dieu. Donc, mon akar a bien là, nous va sentir quand même que c'est un homme de Dieu. Donc, tout ça tardé minité, donc, tout côté ça est plutôt dans l'émission à Bissot. Bonsoir, 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 messieurs. Le messager Galate 4-16. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, 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 étoile d'amour. Nzambe na lola Ben, azwa lokumu pona opesi invitation oyo pona kolobela na ba maladi oyo eza na kati ya communauté congolaise. To limwa Masia apparaître, to diminuer Yoshua agrandir. Oyo kobima lelo ezala pona gloire ya Nzambe na lola pona kopesa lobiko na ba foyer oyo mbute eyebi na kokota maladi wana ezali spirituel e banda kala matepe na poto donc, on sentit déjà que les vite, dans la catioté, donc, on est déjà merci à mon invitation à Rai. La ligne à migrer dans ça, mission avec les hommes de Dieu comme ça et tout, qu'on puisse prendre un moment de prière. Si c'est possible comme ça et tout, qu'on puisse prier Dieu, hein, comme ça et tout, donc Ngouya et Nzambe de Saint-Esprit à la Nabiso, quoi. Bien sûr, maman. Kaka ndo uti koloba, tokoki koloba makambo oyo ezali ya molimo te sa kosenga permission. Céleste pas ya Nzambe na lola, yimutazali maître ya temps ya circonstance. Pona koyeba na kopesa biyano na ba mitema oyo ezokisami. Tobondeli tata na lola totondi to commission Nzambe na lola kuma masanzola na moment opportunité oyo pesi na moment oyo nkolo to benga mate to tanga mate to pona mate mengolo no mutu sali ke to koma oyo to zali lelo tika oyo to koloba na pokwa na lelo tata e pesa lobiko na mitema ya ba couple oyo ba papa na ba mama bazali kolela na limwa yo apparaître na diminuer yo grandir oyo komena muloko na ngai nkolo ezala pona gloire na yo tata ezala pona gloire na ngate na s'effacer complètement lokola mungu na nzunga biloko nkolo na tondi na commission par le nom puissant glorieux du Seigneur Jésus-Christ nous disons amen. Amen, amen, merci beaucoup, gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Et à Nabandeko, Batouni, pourquoi, s'intéresser beaucoup dans le Congo, mais pourquoi les messagers Galates 4-16? À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Toute personne qui écoute la parole de Dieu, qui les met en pratique. C'est ma mère, c'est mes frères. Alors, Amémi Bissoli Soussou, celui qui n'est pas avec nous et contre nous, il disperse. Oyazana Bissote, Azamunguna, Alimwa, Matthieu chapitre 12, verset 30. Wana Yesu Masia, Oyo Ngaina Bango, Tobelokoluka de l'église bâtiment. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments familial ni de camarades. Il faut savoir que volonté en Zambé, posa en Zambé. Si constitution ya mutema ya nzotote. Et il dit que Abraham, tanga pimaki, namboka oya wita, Zamba ebisaka etabima na mwana kasine lotite. Asaelaki sentiment familial, promesse Abraham et umelaki. Et sengelaki Nzambe, akita yemoko, acha trouble kati na bango, poba panzana. Alors, na moment oyo tokolobakaka oyo ekosepelisa Nzambe yango moni
Signification, il y a Galates 4:16, en vous disant la vérité, on devient l'ennemi. C'est ça. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci de comprendre parce que l'obéissance, on peut donner un démon, il y a bien. Donc, merci de comprendre. Une réponse là-bas. On a vu mon mot qui très important comme ça là et tout. On a s'appelle Sanzambe. Donc, moi, on a touché énormément parce qu'il y a une personne qui n'est pas dans ce sujet, dans le l'élo comme cela et tout. Est-ce que les jours d'aujourd'hui, l'homme a s'appelé Sanzambe? Mobile, donc, dans le mobile, est-ce que les jours d'aujourd'hui, mobile a s'appelé Sanzambe? Merci. Namutuna capital oebina kotuna. Nakoloba soki na kata communauté na biso. Na milongolite, naza incline mamunazo loba. Ni n'est parfait, il y a que le maître Yoshua qui est parfait. Mais mutu oyo nzamba kela, il fallait bakeno avec une lettre H à majuscule. Nzamba sola kina mutu. Alors mutu abanaki déjà pour décevoir Nzambe depuis jardin d'Éden. Nzambe a regretta pourquoi créer l'homme. Nzambe a ebengisi banyama. Abengisi banyama atie banyama nyonso tu liboso ya mutu. Ayebisi na mutu pesa bango bakombo. C'était façon ya koyebisa mutu tala comportement ya nyama moko na moko oyo pesi kombo. Mais yo za na Saint-Esprit bango za Saint-Esprit te ko copier bango te. Mais na lelo na petit siècle nyama nimbisa ngai ba homme animal bazali o bazali banda nzambe. La nyama mingi baleki na batu na mayele parce que mutu akomi na nyama. Tala ba pratique abominable tala bipai oyo mutu a décevoir nzambe oyo akela ye akozomona keno mutu aza ko tâtonner kaka aza ko tâtonner lokola bana na Israël o babimaki na 40 ans na Égypte ba tourner na désert ok Canès leka na simandako nzambe atikaki bango ba tourner po bayeba kete banyoka baswa bango à l'exception ya Caleb na Josué bakota kana. Alors mutu penza sur 10 8 batu ba décevoir nzambe tilelo 2% batu baza kotambola na nzambe yango zoka nzambe na mawa na bolingo na ye aza ko continuer ko beta sete batu bazongela ye. Le salaire des péchés c'est la mort, c'est que l'homme a semé voir à côté yango toza ko récolter ba mabe na biso mama. Merci, 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 merci beaucoup. Donc, tozo keka malembe do na moni ozo matame donc malembe. Donc, le premier sujet na biso ezali le pona mibali. Ya après na bimba la simioza pona basi. Rôle nini oyo nzambe apesaki mobali parce que le jour d'aujourd'hui on a basi ya mibali bazoka soudé na couple ba divorce ezozala pele bani donc rôle ni parce que ça mibali be pété ba yeba rôle na bango to nzambe apesa bango comme ça là et tout là mususu na message ko pesa lelo e ko aider mibali be ba comprendre rôle na bango ezali na couple comme ça là et tout na repesa ba raison ebele mais na dit abo ebisa biso rôle nini nzambe apesaka mobali là ozana mwasi na ye na bana na ye rôle ne zakini na lobi boye na chema ina munokote. À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Évangile à marche. Congo Bikewi TV. Les messagers Galates 4:16. Na ebandeli nzamba keli mobali. Tangwa keli mobali alobi eza malamu mobali atikala ye moko te to lukila ye e paso na molimo na ye. Alongoli mopanzi mukua moko na mopanzi ya mobali. Asali mwasi. Alalisi mobali. Mobali ala mukabo ya moni ekela mu ya nzambe alobi tala oyo penza abongi na ngai yeyo o babengi Eve. Alors nzambe apesi mobali mwasi na ye bavandaki na kata jardin d'Éden. Jardin d'Éden ezalaki na nyonso oyo nzambe akelaki bango na se makolo na bango. Mais mobali aboyi koyoka oyo nzambe alobaki ayoki mongongo ya mwasi na ye poske nyoka akosaki mwasi na ye. Alors ntango nyoka akosi mwasi na ye bakei kolia mbuma. Mbuma wana ezali masano ya Adamu na Eva o babengi jardin d'Éden. Bitumba ya Mohamed Ali na Foremani toyeba kaka nde naza koloba. Alors nzambe batu baye koyeba ke bakomi bolumbu bakomi mitakala. Ok na ebandeli bayebaki te ke so bazali bolumbu to mutakala babombami soni lati bango. Nzambe na pokwa ya bengi bengi Adam oza wapi alobi
na bomba mi pourquoi obatami abi naza bolumbu nzambe alobi nani alakisi yo ke oza bolumbu alobi mwasi oyo otiaki pembeni na ngai ekelamu epanso na molimo oyo otiaki pembeni na ngai ye mutu akosi nga na lembuma oyo opekisaki biso yango wana likolo na yango yango wana mobali akoma égoïste peut-être mobali nakokoma wana wana alors nzambe abengi bango ntango abengi bango alobi voilà lokola ayebisi mobali lokola yo oyokaki ngai te ayebisi mwasi lokola yo okosi mobali na yo kobota na yo na pasi bisengo na yo baposa na yo kosepela na yo kouta epai ya mobali ntango balobi bisengo c'est au pluriel kolia ya mwasi kolata ya mwasi kobota ya mwasi bisengo na ye septième ciel ekouta epai ya mobali alors ayebisi mobali yo lokola yo yokaki ngai te okolia na motoki na yo il faut olaboure mabele motoki na yo nde olie alors nzambe azalaki clair na makambo oyo alobaki ntango bato basalaki etumbu bayokaki te mangongi kozanga koyoka nzambe nzambe apesaki bacondition na mutuna otuni ngai mobali biso bato tokozwa basi na charge ya 100% po tokosa biso te baloni makambo souviens-toi na Kisasa bamama na biso bande kosala te bapapa bato bande kosala bayaka na chasse na pokwa bamama bazalaki ka bafemme de foyer babotaka bana baoka boti bana 10 15 12 parce que avandaka na ndako papa moto akendaka kosala una bilanga una mosala songolo mpakala ayaka na chasse toye na poto topaloli makambo mpo na mboka oyo tokuti na poto awa mais mobali mutu akozwa charge ya mwasi ya 100% ya 100% po balobaki keno plaisir na ye bisengo na ye ekouta epai na yo mobali maître ya ndako akobokola mwasi na bana na ye soki amoni ali atondi te abala te abota te voilà on akoloba yango wana na kati ya makomi. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on comprend, donc, Nzamba, mobali, il y a besoin de charge, il y a moins si les nabana naïe. Le deuxième, dans les jours d'aujourd'hui, mobali, aligné moi si à ça là. Est-ce que vraiment, ceux qui concernent ça, moi, c'est ça autorisé vraiment, donc, mobali à vendre, comment on va mobali, moussa à vendre, moi, ça qui est dans la moussa là, comment olingi, moi, si on a respecté yo, pendant que moi, c'est un rôle na yo rôle à moi si. Et encore, le bani, on peut se demander au conseil parce que mi bali basé, payé, bazo, ça la bon, ça la raté, azan est comme il fatigué dans l'âme, azon tika moi si dem derrière dans bon, le moi soit pour finir devant bateau, moi si on a un impoli bani, mais yon dem de ça, moi si on a un impoli, papa, so la mona. Balobi bien. L'homme quittera sa famille, il s'attachera à sa femme, tous les deux vont devenir un seul chair. Alors, mobali akotika baboti na ye akokende kokusangana na mwasi na ye bakomi mutu moko. Alors, na uti koloba mobali wana oyo mwasi azolesa ye, mwasi azolatisa ye, babengi bango ba gigolo. Balata balongola ba pantalon azali ba incapable mibali wana bakomona kembo ata mukete parce que soki mwasi mutalesaka yo alatisaka yo okomi na yo faible oza na autorité moko te likolo ya mwasi même azali ministre même azali gouverneur même azali na bafonction ndenge nini azwaka misolo koleka yo bima na tongo ya quand même na centime wana mutu ekosala kimobali na yo ekosala ekovalorize yo soki yo siko olingi koprofite na mwasi tikana yebisa yo premier réputation eleki mbongo eleki or eleki diamant okozala na valeur ete liboso ya mwasi na famille ya mwasi partout okozala na valeur ete même olati bakazaka ndenge na ndenge même osali nini bato bakolemba kolekisa misapi ekokoma kotiola yo na monoko balesaka ye babokolaka ye yango mingi ba profiter na mikili ya poto. Alors nina koloba na basi wana à partir d'aujourd'hui soki bomisaka mbongo na bino kofuta ndako te soko lesaka mobali kolesa ye te alamuka na tongo asala oyo devoir nzambe apesa ye soki akokoka te abima na kati ya ndako wana.
Ce qui mobile on a zo ko charge ya moi si na bana na yete aza dimiya ko sala mobile. C'est-à-dire moi si on a futa ndako te, moi si on a somba biloko te pa pesa ala mbela ye loko moko te. A futela ndako te pa on a kazali incapable aza ko exploiter moi si pour rien. Mobala ndengwana c'est un sorcier aza ndoki. Ce totali etaka na ye mibalo basala kama babongo bazali bandoki. Na ko senga na basi wana bakota sumare ya Daniel batuna nzambe mobali nini o na zwa atuna nzambe na Jérémie 33:3 évoque moi je te répondrai je vous montrerai les choses cachées même ceux qui botisa ki yo kota sumare tuna nzambe akotali sayo ke maga botisa yo mais c'est un bande de sorciers voilà on a compris ça bien moi c'est mobali normal akotika moi ça laisse ça eta boko la yete na tuni siko bango OK merci beaucoup ozo sala te siko merci beaucoup donc et ça pour ton na question parce que tous mon mikolo ba génération ya sika et communauté d'autres étaient comme c'est ça très important donc normal il fallait mon bail mais ma dot na famille et comme na ba couple comme ba ya zo moi si yo sala ngapena sala sima osto sangisa mbongo pona ya ko si présenter na famille na est-ce que mbongo wana peut-être ça va na valeur na miso nzambe puisque ngabo pe na tiendambu mobile ya tiendambu comme yo be wi faut aider mobile no so lingo pa la faut aider mobile na mais est-ce que dot na ngabo so comme na tiendamba mbongo est-ce que ça va na valeur na miso nzambe merci maman batata ba maman bande ko partout na monde entier boza ko landa ngai ndeko ya mwasi nyonso bipa yozali soko moni mobali azo senga yo mbongo po okotize pa ke kolobala yo aza mobali te kobimisa ni centime na yo kobimisa centime te balobi bien mobali oyo aza avec lettre H en majuscule ye mutu akola mukana tongo akei kosala azwi mbongo ya mutoki na ye nde ayebi kokende koluka loboko ya mwasi na famille ya mwasi asengi doti na ye eza na 3 phases akobana na mariage coutumière après akei na oyo meselemer si mamemi mwasi na ye na amemi mwasi na ye epai ya nzambe akobomba libana na maboko ya nzambe bapambula yango alors il faut ça la processus misato wana balobi bien que mobali ni tata na ye ni mama na ye ni ndeko na ye moko te akokotizele ye ni centime po aluka abala mwasi parce que mutu oyo bakotizele ye spirituellement ofungoli ba porte na yo bato wana baza na un mot à dire na kati ya libala na yo so baza bato ya kopola so baza na kombe bangunza batamfu bamandona bandoki ya butu bakozala na mot à dire na libala wana bandosala bino chantage ya butu ekoluka bakokoso mwasi tabotaka te bana babelaka mambo kilikili elingi koloba ofungoli porte yo moko mobali mpo bakotizele yo okende kobala alo na yeli bandeko ya basi elakisi mama moko te ndeko moko te akopesa centime na ya yebisa mobali neke no yaka kobala ngai osani eloko moko te kozala presse te balatisa yo voila après olati voila esengeza te babalaki yo mobala un jour mobala koyebisa yo nazalaki prêt akobala yo te yo moko moto opesa mbongo na bala yo oza na valeur te c'est ça kozela mobali ye moko abongama ti aye kobala yo opesi centime te mais bato oyo babengisaka mobali ya solo asengaka cotisation te mpo akende obala mwasi na ye oyo mpe bible ndenge elobi bafamille na yo na baproche na yo bakoyela yo nde bakado surprise oyo bamiso bayelo bambongo na baenveloppe bamiso bakoyela babiloko na chèque bamiso bayelo babiloko ebele oyo koretire pasi pala wana yali surprise bakosala bakado na bamarie mais yo moko ntango oli otondi te kobongama nanu te mpona koyelisa kobala mwasi epuis mwasi kowelisa te bala ngai me moto aza na eloko moko te mariage uni est très important bibliquement. Est-ce que ça dot aux religieuses ou mairie? On peut dire ça très important dans la Bible, besoin au Zambé. Ezali, Bible lobby, botosa mbula matadi. Botosa l'État. Toute élévation vient de Dieu. Obéir les autorités terrestres. Alors, mariage est dans la famille, coutumière et la famille. Parce que moi, si on a babokola na papa na mama na ye azana nzete te alors sikoyo bapara na ye babokola mwana na bango baidika ye alors tangu yo oye coutumière ok
famille à moi si moni yo alors bakopesa yo liste tango bakopesa yo liste bolongwe tango osali coutumière ozana oyo kopesa kasaka papa kibundi ya mama ndenge par rapport à ma famille biloko basengaka sima oke kosalisa fête na yo pona kosepelisa mwasi na yo osali fête na yo après coutumière okei na mwasi na yo epa ya monsieur le maire autorité terrestre eyebi bino monsieur le maire atie ya ye mokalo signature bayebi yo oza na certificat na yo ya mariage après sikoyo troisième position omemi libala na yo epai na maboko ya nzambe otuni nzambe alakisa yo serviteur oyo abangaka ye oyo akobénir libala wana ebombama na parapluie spirituel po nyoka kota te mbonge eya te même bitumba soki eye bosi bosele libala na bino na maboko ya nzambe alors souviens-toi nzambe abeti sete après avoir Adam koyebisa nzambe mwasi oyo opesaki nga moto akoyesi ngai nzambe amemi bato na proverbe 18 verset 22 alobi celui qui trouve une femme et trouve bonheur elingi koloba kende yo moko luka mwasi oya na ye nga na pambula napesi yo misu napesi yo munoko napesi yo motema zwa ta ya kodisene mwasi so aza malamu nde mema ye epa na ngai meme epa baboti bime epa baboti simokele epa monsieur le maire oyede epa na ngai nde nzambe nga na pamboli soki osali shwa na yo te ya malamu te etali nga nzambe te ifo tunaka nzambe mobali nini azoyela ngai mwasi nini azoyela ngai nde nzambe akorevele yo so azali ya yo oyo ya yo te soki mpo otuni te museleke te na mire mama alors pour la kolobela yo ke mutu oyo mais ezana beaucoup olobi ezana beaucoup des hommes de Dieu ba bénissant ba mariage pendant que bango moko babala même pas la mairie donc baloba boyeke basa mariage coutumier en Afrique basa mariage l'église mais mairie ya mboka o bisika bazali o bango bénir c'est des hommes de Dieu o bazo bénir ba union bango batia même pas makolo na mairie. Est-ce que baza dans le péché ou pas? Bazali dans le péché. Okokende et pas ya serviteur bazali exemplaire abala na kisasa na mboka zalia wakenda na monsieur le maire na mairie babala na mwasi na ye mama pasteur. Soki ba mama pasteur baza kolanda ngai. Soki mobali nazaka pasteur église songolo mpakala ya bâtiment amema yo na mérité. Baza na kati ya faux, baza na kati ya fraude, baza na kati ya tricherie, basuki kaka na famille. Bongo sikoyo na l'état awa bipa ibovandi l'état faye babino parce que bible lobi respecter les autorités terrestres bosuki kaka na famille elingi koloba baza na un pas dedans un pas dehors bazo banga l'état ya awa tanto baza na ba profil moko songolo mpakala yango babangi mais c'est pas ya l'état awa musala nzambe oyo ayekolaka kobanga nzambe akobala mwasi na ye coutumière ake na ye na mairie parce que azo satane eloko moko côté alors après apamboli libala wana alors yo oyo ozolinga okende kobala kokende pa ya musali oyo abala mama pasteur na mérité parce que système ya dot ya famille mingi suka nga lokola kanga lupango trois kaze kaze ya katovanda alors eza pe mama kozoleka na poto awa mama azaka na posa babala ye mais sikoyo papa mama ne azawa te abengisi kaka bavia quartier abengisi batu se présenter kaka na ndako ok mobali akanisi peut-être na zanoko proche ok noko proche via quartier bakangele ka lupango 3 casier 4 casier suite kaka abali wana ko bala te elakisi batongi na mabala pe omelaka te suka na ko epanzanaka mabala ba 3 casier 4 casier ka tovanda zamba yebi yango te olokoti bato par-ci par-là bato bayeka bolo ya ponga na makayabu et après mikolo ya bozala bino te botongi na zelo mama wana boza dans le péché donc boza bino dans le péché boza na kata la vraie parce que tango yo sikoyo olobi babala yo mobala na ninga bala yo penza alingi yo ya solo soki baza na possibilité ya kokende kisasa te akobala yo na miri awa akobala yo awa ezali te oluka via quartier moko okoseli aza noko na yo oluki
ba connaissance ko sela za maman qui na yo tata mwasi basali ka sema 3 casé 5 casé olobo bali non obali te après non ceux qui bobali awa kobala awa ba milliards te fête ya nango après kobala awa na 4 personnes des témoins à côté bobali na des témoins côté mwasi 4 bobali na bino boche signature ba pesi bino certificat ya mariage bozongi na bino na ndako après otindi lettre na famille ya mwasi na kisasa biso tobali awa na ngina ba liste biloko oyo bozo senga ngai mais bosi bobali na Nzambe na l'état ta ba peso wana ba peso liste biloko wana ce que coûtait $3000 o zuita na yo osali musala okangisi $3000 mutoki na yo tinchangi te wato benga mabala ya tinchangi o melaka te otindi $3000 na yo basombi biloko parce que kosomba biloko yo sute soki kaza kosombia mais ba biloko ba mwa banini soki po moni ozana vraiment ya kosomba nyonso na poto osombi nyonso na poto otiena balambe ekei soza na confiance na bato ya te osombi nyonso awa soki mungwa soki eboka soki mutute soki nini osombi nyonso otiena ba carton lambert azali otindi yango voilà bazwi yango c'est tout alors donc venant oui pardon wana obali sikoyo ba conséquences pezali soki sikoyo mutu a se présenter na place na yo oui bakanga lupango mais oyebe tata wana yo zate oui mwasi noko na yo mutu mais tozomona bamobala mosusu bakanga lupango mosusu bango baza bango na poto batindi mbongo na Afrique fete esalami na Afrique kuna eza bien te donc bango baza te fete esalami ya monene na Afrique mais bango bavanda bango na poto moya bazwi possibilité okende te me batindi mbongo me basali bango fete ya monene kuna est ce que eza bien te bacomportement nana se présenter place ya mwasi nana se présenter place ya mobali point d'interrogation ben mutu te eza ka bafamille na bafamille c'est-à-dire bafamille na bafamille eza na mutu apresente mobali oyo abali awa na poto te eza na mutu apresente mwasi bamari mais mobali ya poto famille ye apresente mwasi ya poto famille epe apresente donc bafamille ya bafamille basi présente chaque famille apresente mwana na ye chaque famille apresente mwana na ye oui c'est-à-dire libanda mpe esalami bafamille mpe bandimi bango babalani na bango na poto bongo te bango awa donc batindi kanga lupango na bango mboka bango kanga lupango na Afrique bango bafanda bango na poto bazwi possibilité te ya kokende na Afrique donc batikali donc siko batindi mbongo fete esalami nango kuna na Afrique pendant que bango bazala bango na poto est ce que eza mabe o eza mabe te toyokana mama ezali na bakanga lupango kanga lupango eza mariage te eza kobala te kokanga lupango eza mpe lokola moto akangi taba na ye atie singa mulai ya singa 3 mètres akodepase 4 mètres te afrene mpe mwasi mpona kolekisaka bapara biso kanga lupango eza mariage te kanga lupango ya baye bapresente 3 case ok mwana mobala koya kobala kanga lupango ezali kanga lupango donc kanga lupango eza sorti ya respect moko boye mwana aye kopresente bino futur mobali na ye quoi voilà yango wana eza assurance te bakobeba na ngawa kanga lupango ifo bokenda makambo ntina suka bato mboni bakanga lupango bapanzana kanga lupango basi mingi bakangela bango lupango babotisi bango mpe bana 4-5 mais famille ezwi liste te ya biloko na bango mobali apesi te batikali kaka na kanga lupango baza mingi na poto ti bapanzani me babotisa yo na nzela kanga lupango bato baliaki sinyika ya respect bifo okende makambo ntina suka oyo babengi mariage coutumier voilà mariage coutumier sikoyo bavandisaka moto tanto moto abali na poto leki na ye avandi na place na ye leki ya mwasi avandi na place na bango basali mariage coutumière bafamille ebele bakutani balie bameli bapesi balisa biloko ya famille ya mwasi
Voilà mariage coutumière. Wana ça va. Kanga lupango. Kanga lupango za ba système ya kato fanda te. Kanga lupango ya signe ka ya respect moko boye na kangi tabana ngai. Mais c'est quoi la différence kanga lupango na mariage coutumier? C'est la même chose, non? Kanga lupango mariage coutumier, c'est la même chose. Mariage coutumière et la kisike liste ba opesi biloko famille moi c'est sengaki. Bato pe ba lie ba meli ba sepeli. Mubala s'est présenté, moi ça s'est présenté. So boza se place c'était ba présenter se présenter na place na bino. Kanga lupango za loko mususu, kanga lupango za loko la oye na cadre de fiançailles. Okangi lupango bwe, bwe na yo. Boni baza kolela ba réseaux sociaux na mariage bakanga nga lupango abalanga mariage coutumier ni ya mérité. Tout le monde a poto. Alors, basi ya bakanga lupango babeta na bino. Ben oui, tout le monde a wow. Basi ya kanga lupango babeta na bango tolo te. Mais muta ko beta tolo azali mwasi asali mariage coutumier. Na mariage à l'état. Ba sali les mariages coutumiers. Voilà. Coutumier baboti bazui biloko na bango oyo basenga ki pona mwana na bango mwasi. Eta bango na poto bakangi simbongo malembe ti basali fête na bango. Ah na poto tamba kokela même 5 ans même 6 ans 7 ans mais ya mutuya coutumier de salimi famille et sepeli mais conséquences za wapi conséquences za liete tango bino ba kolo mariage bozate mutu a présenter na place na bino azala mwana na nzambe azala na état d'âme ya nzambe soka azali mutu ya kopola nzambe yebake ye mutu abali mwasi soki mutu a présenté na place na yo marié ya mobali yo za na poto ye avandi na kiti na place na yo azala na nzambe azala ya nzambe soki azali ya nzambe te yeba ofungoli les portes ye mutu abali mwasi wana spirituellement amana koyela mawa amana koyela mwasi wana butu parce que yo salaki confiance ya noko ya tataleki ya grand frère mais grand frère aza mutu akopola aza kayen ye mutu abali mwasi na butu. Ah oui. Ah ben voilà. J'espère bande comment yo comme un message. Ye mutu amana koyela ye mari de nuit. Bande faut pas yo comme un message c'est très important parce que m'a laissé aller à Kepele au moins mutu atindi camarade na ye qui ne peut s'y présenter na place na ye. Atindi la mususu noko atindi la mususu neve ayebi ata état d'âme ya mutu wana te donc message est très important que nous avons partagé va comprendre elingi koloba ndeko nyonso mobali azwa ta na ye soki bakosala na bango fête bakosala fête coutumière te bakobala na kaka na poto basali fête na bango na poto mais basengi liste ya biloko oyo famille ya mwasi basengaka soki tonga soki singa soki sapato akotika eloko moko te atindi nyonso epe atindeli bango ndamba mbongo bosala na bino fête biso tosala biso fête awa na poto na poto se présenter na place na ye kuna ayebi famille ya mwasi papa 5000 na libala yango wana kazaka yango wana biloko bosengaki nyonso A de A à Z biso tosala fête na biso awa matabisi na jemwa likolo bosala fête kuna bomela bolia mutu akoprésenter place na nga aza te ça passe à mibateli sauve-toi le ciel te sauvera mokili ezali ya kobeba le monde amen mokili eza ya nzambe bible lobi ciel réjouissez-vous car la paix règne au ciel malheur à la terre car le prince de ce monde est descendu avec colère Kadia Pemba azangani ndoki azanga mawa ndoki azanga bolingo ndoki atondaka te ndoki ifasala misala na ye ya kindoki po a vivre ndoki aza lokola ndunda baza kobwakela mai po ebota okanisa soki outi na libota ya bandoki bala Yesu lata masia ozana kati ya danger permanente. Ah oui. Amen. Message
Message les cas, merci beaucoup. Amen, amen. Photo qui est rapidement dans ma question belé. Elle a ma question belé, ma téléspectateur, ma famille, qui sont ma problème, les cas, ma couple comme ça là, et tout sur coquille pour aider ma couple, va comprendre comment un petit erreur comme ça, qui va passer à la couple, à cause à peine de comment pas, ils sont pour aider. Est-ce que vraiment de comment pas, ils sont à ça là? Là, moi, mon bail a eu salaire il y a moi si. À mon ma fiche de paie il y a moi si. Mais moi, ça y est, salaire à mon bail, il y a ma fiche de paie à mon bail, il y a été. Mais eza qui égoïsme de la part, il y a mon bail, ou eza qui monte ma mabé, ou à ça n'a invité. Le problème est. On a deux phases. On a deux phases. Balobi, ce que vous avez katanda ko muninga mokaza malamu, yekola comportement ya muninga wana. Ce qui moi ça la kisaka mobali fiche paye na ye. Alors mobali ce ka sala gango esprit ou aye bakate ala kisaye parce que ba vivre na kati ya honnêteté, ba vivre na kati ya transparence, ne ba komana loboko ya Nzambe. Parce que moi balobi celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Ce que trouver moi si ya malamu kangama na ye lokola sonzo na nzoto ya buto. Batela ye lokola ndeke. Soko fini akokufa soko tiki akopumbwa elingi kobakono balobi cadeau du ciel elakisi mwasi wana kozala porte bonheur na yo na makambo nyonso il faut kozala ouverte na ye tolalaka tolamukaka na liwa soki ozobombela ye yo ekangi yo ayebi na banki na yo te ayebi babanki na yo te ayebi kombe oza nango te akobandela wapi il faut ayeba babanki na yo ayeba soki ozobota na ye okobombela yo moko te parce que azali mopanzi na yo parce que so problème esi yo otiki bana no na kati ya pasi otiki bana no na kati ya pasi ti ayebi bakoti na yo te ti mbongo wana ekotikala epai ya mindele ok il faut zala ouverte na mwasi na yo mbongo no eza ya mwasi na yo eloko mwasi no ezali ya yo bokomona mapambo donc voilà kizala mwasi na yo bafiche de paye na yo. Oui, ça va moi sinon on a tout chacun autant. Tout à fait. Au la qui si est dans fin du monde était moi si ne fois yeba. Mobile nanga zwaka 1000 €, 2000 €. Ba koyebe la qui si que o pesa yango. Non, au contraire. Oyebi yo mobali mutu charge yanda ko za na maboko na yo. Il faut oser intègre. Mobali ya solo il fallait ça moi si na bana na ye. Moi si à côté ça za oyebi ezali complément, ezali obligatoire été. Mais mibale ya ba commission ngo obligatoire. Complément ba bimi libanda yango mona basuka ka mabe, ba komi ko bimisa misu na bambongo ya bana, mabale zo kazana, atiki moi si na bana na ye a préféré na ko mibala, mobala bongo azali modi. Di bipa ko kende atiki bipa bana ko benga ye papa, akei bipa ba benga ye tonton aza modi. Voilà. Akotourner euro akomona parce que moi si na bana ba dodela na kombo na ye akotourner euro et puis mibale ya bongo tanga kimi moi si na bana baswetaka moi si okatikali aza na bonheur ete anyoko makaka mais abosani ke moi si bana bana na yo il faut souhaiter le bonheur wana ezali mpona bana na yo mibala bo baza bana si bele bato na kati ya diaspora mama baza bien coiffé bien rasé bien parfumé toujours continuer na ba question okaka ya couple oyo ezoboma ba couple awa mobali asalaka po mwasi asalaka donc mobali asombela bana eloko moko asombela bana bilamba te asokipaka na bana te asokipaka na mwasi te soki tolandi bien na début émission lobi boye ke rôle ya mobali nzambe ayebisaki mobali face occupé na mwasi na ye na bana na ye sikoyo mpe mibali ebele babandona ya bango rôle wana conseil nini okopesa parce que makambo ezoboma mapala osakana te donc oyoka mwasi ye moko mbongo wana leta apesaka yango wana azosala te balia yango wana ye moko mpe azolata yango wana mpe azolatisa bana mobali salaire nazobomba ngo likoni parce que po leta rajoutaka un peu akomi égoïste azomona ke soki abakisi on dirait mwasi aokoma soki ndenge nini apréféré kutu amisa ne plaisir ye moko abosani meme bana na ye bana ebele baya na poto akomisi mpenza bakupe ebele na poto donc mama kaka moto alatisaka bana papa abosana role na ye okoloba ni mpona likambo wana mama natie mai na monoko te nakosenga na bandeko nyonso ke
tozo ba responsabilité na biso oyo nzamba pesa biso soki mwasi ya koede eza obligatoire te parce que mbongo ba pesa ya bana ezali 300 euros te na mwana bato ba 150 euros ba 120 euros ok bilamba ya bana eleki 120 euros mbongo ele silaka na 10 jours esili soki meme mama kei kosomba biloko asomba sapato asomba nini na mokolo moko esili alors ba papa to réfléchir makila na biso bana na yo bongo bana no moko sala bango bongo bana mbanda ba ozandeli nini vraiment akila foti elingi koloba ke kobota na yo te kobota te parce que eza konyokola mwasi na yo tango mwasi na yo za ko encaisser ba souci ebele mwasi aza kobeba beauté eza kosila aza kolela malere ekolanda yo mobali au contraire soki osundoleli mwasi mbongo wana ya bana azo ezaka milliard te osundoleli mwasi mbongo na ye yo okompletaka oyo osengeli osala ba charge na yo foyer na yo kozala na kati ya kimia parce que mwasi ayebi kogérer foyer mwasi loba ya zoba mais femme sage bâtit sa maison et la kisi ya kobâtir mobali na ye na bana na ye même azwaka 800 900 lokwa aza mwasi ya mayele na bato bazwaka milliard eolekela bango parce que aza mwasi aza na bwanya makambo nyonso eza na kati ya transparence na kati ya kimia mais soki sikoyo yo ozosundolela mwasi dépense azosala sikoyo eleki oyo bapesaka ye mwasi akomi okota badécouvert nzambe akosepela te mama tozala juste mama tozosala tozala juste yo sikoyo koma yanke na libanda prêtre na libanda vrai prêtre azali moto oyo ayekolaka kobanga nzambe prêtre ye wana vrai prêtre azali moto oyo aza na maître yosha na bomoi na ye vrai prêtre azali moto oyo ayekolaka kosala malamu prêtre ye wana prêtre ye wana mama vrai prêtre azali moto oyo alingaka mwasi na ye ndenge alingaka mama ya bota ye parce que na ngai mama na mwasi okozwa nani nayebi bolingo ya mama na mwana esilaka te mais mama moto apesaka bisengo te mwasi moto apesaka bisengo mwasi moto na mama na te allez-y comprendre nzamba abimisaki Ève na jardin d'Éden te mama na ngai na jardin d'Éden abimisaki mwasi po alobi multipliez-vous fécondez-vous elingi koloba mwasi na yo aza lokola mama oyo abimiso na kati ya mokili mwasi fo akoma camarade na yo mwasi fo akoma fanatique na yo mwasi fo bodialogaka na ye alors bacouple ebele dialogue ezali te ok kisi ya libala ezali dialogue esika libala yango na mpe resiti ya bana mingi batangi na poto mais éducation ezokufa bango par rapport éducation ya bafamille ya baparent on donne ce que on a baparent bazopesa nini devoir ya bana batalaka te batunaka bana te alors bazofuta oyo bazolona mama alors pour te dire que non surtout papa ya mosu akokota na ndaku akokontrole ata devoir ya bana te papa akokota na ndaku ayebi ata ndeni akosaluer même pas ses enfants et sa femme ça c'est une honte eza normal te okoti na ndaku komisa te ozokota na molimo deja ya kandakanda oza gentil tokuti bato bavandi wana oleki mwasi na yo moko bali opesa ata mbote te oleki ye bana no moko oleki bango sikoyo bana babotami na poto le baoke mpe bakamane bango mindele bazomona ke baparent bakamane bango baosi réagir autrement eza eperturbe bana non tout ça là ça perturbe lango quand même bien sûr babotama na poto baza poso moyindo me bongo mundele bazokomprendre te carrément bana bongo soki baparent na bango botie baparent bona makako bakozala makako parce que makako ye moko respectaka soki atondi akenda koyiba su bitabe te mais bino baparent boza na kati ya poto oh j'ai fait 15 ans 20 ans 25 ans mais toza intégrité tozala intégre wapi nakunda c'est trop tard alors babana balelaka ezotraumatize bana ezolekela bana alors biso baparent toyekola kozala intègre na mboka oyo toye na vis-à-vis ya bana biso ekozala malamu parce que soki tozwi yango au sérieux te lobi boyeba biso te tokokoma benemi ya bana biso te mpo bazali mindele ya soki non mosika oparticipa na éducation mpo na nga te ata olobi o akoma basketteur footballeur mais il faut omema otinde na vie ya kelasi avenir na ye
parce que la balle akola mukana tonga koko be balle lokole bukani mais sikoyo mutu oya mwana tangi kana kata bongo opesie connaissance alors ba parga ba sosola soki to soki médication pe de pas te wuta biso to pesa médication malamu na bana biso eza héritage capital héritage ami bale vraiment na bana na yo na ko tina école de héritage capital oyo okopesa bana na yo kopesa bango biloko ya mokilité bana poto baza complexé na biloko ya mokilité babotami epai biloko ya mokili ezali matériel bana complexé nango te pesa bango nzambe pesa bango éducation tina bango na kelasi voilà to alors pareil ya ndenge wana tozonga na réflexion toyekola kopesaka babonjour na bana biso toyeba na kotia dialogue na kata bandako na biso po bible pe recommandé yango biso papa baboti boyidike bana na bino na ndenge elongameli et puis bino bana botosaba panga na bino bomoyo ngai nde bozwi na se na mabele awa et alors ezali pièce contre pièce papa opesi éducation mwana zongisi alors soki papa otongi te mwana kotonga ndenge ni mama pour te dire que yo yakawa s'il te plaît toyebi koloba s'il te plaît te eza pasi même pardon pamba mobali asali yo mabe akosengaka yo pardon te ye kutu asali yo mabe akomi kobude azobude ekomi kutu na yo moko mutu oza na coupable te olembi tellement guerre wana yo olende na pardon pendant que ye nde mutu asalaki yo mabe nde mutu amakaki yo tu respect ni pardon apamba bayebi te ndeko mobali so okopesa baye bandeko ya mobali vraiment conseil fo koyeba komikitisa fo kosenga mwasi no pardon kosenga bana no pardon so osali mabe fo reconnaître mabe na yo eloko yango mpe ezobomba couple na poto mobali ayebi kosenga pardon te orgueil akapa baovanda même pendant un mois alobisaka yo tazo mpe tokara sila yo moko odesie guerre esila obandi osolisa ye mais ye bimisa pardon na monoko eza problème eza niki orgueil oki mobali eza bamvutema 9 congolais sur 10 toza na bamaladie spirituelle touta nango na bafamille na biso mokongo mobala moluba moswahili touta na bafamille ya bandoki na balie ya sorcellerie bamvutema alors il faut epai ya nzambe mpo okoma moto ya sika oyo ya mamasia po te makila na ye oyo esopanaki na golgota epurifie sanctifie oyo balie familial ya centrale ya bomoi na biso pardon libere soki ozali coupable même oza na raison yekola kondima tort na yo yekola kondima kopesa kosenga pardon pardon efungolaka baporte ebele pardon ebomaka moto pardon ekomisaka motu bwanya pardon esepelisaka nzambe pardon ekangaka baporte oyo bandoki balinga bakota bakokota te voilà conseil na kopesa alors soki papa aza fautif kosenga pardon na miso ya mwasi na bana na yo vrai papa omikitisi olobi bolimbisa ngai nasilika te nasalaki eza très important so tosalaka motu tosala yango mpona kokanga baporte mpona kokotisa harmonie na kati ya bafaye na biso eza très important ezali façon ozotransmettre éducation mpa bana na yo partout bipai bakokende so baza fauti bakosenga pardon pardon wana ekofungula bango baporte ebele bipai relation kobeba relation ezongi mais soki olati orgueil orgueil ezali semence ya diabolo ya kadiapemba souviens-toi Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12 nzamba benganaki satana parce qu'elle attaque le lenda nga koma lokola nzambe alors moto azalaka orgueilleux aza mwana nzambe te orgueil ezali semence ya satana semence bana nzambe te na kosenga na bapapa tokotisa ba dialogue na bafoyer na biso nzamba za recommandé biso eza pona intérêt na biso papa oyizongisa relation na bana na basi na biso kosenga bolimbi c'est pas mwasi na yo elobi toza yuma jamais siko na kotuna siko so mwasi na belo kosokola basali te mais yango wana mpe tozokoma na sujet yango nayebi te so omonaki video moko ezocircule comme ça et tout ndeko mobali moko afilme likoni parce que mwasi asokoli basante pendant 3 jours afilme ndako na ye comme ça to alakisi bosoto nyonso na réseaux sociaux vraiment. Est-ce que le comportement de comme pas y a sali vraiment? Est-ce que c'est normal? Mouton faisait normal, alinga mwasi na ye, alinga famille na ye, alinga banana. Est-ce que koki ko bimisa bo soto ya ndaku na bango comme ça là et tout? On le m'a dit pour le comportement de Guana mobile ya salaki.
na kofinga te mais na qualifié azali bololé azali soba ya mobali na bandeli na fingi te mais na qualifié azali bololé azali zoba azaki zengi ya mobali mabe ya mwasi na yo komimisa ngo libanda te. C'est ça. ezala mabe ya mobali na komimisa ngo libanda te okobomba ngo na ndako na yo au contraire oyebi te peut-être alemi soki tala bito kende awa na poto mutu atravaillaka mingi eza mwasi mwasi même asali soki aye akolamba aye kosola basali soki aye kosola bana soki aye kosala basi bato basalaka misala ebele koleka mibali basi balembaka. Vraiment kosenga biso tozala ba vrai ba play tozala ba humain soki mwana beli mama mutala mukaka na butu soki mwana kolela mama mutala mukaka na butu elingi koloba mama azana ba responsabilité ebele koleka mobali alors faut topelaka to ba ko epole basi na biso kosukola basani elakisi ki mobali no elongwe te. Est-ce que kosukola basani eza péché? Kosokola basani kwa bilamba ko pamusa ndaku po aider mwasi no parce que aza bien. Est-ce que ça péché? Na kokoma wana mama mobali wana lakisaki basani sukwami te alakisi ndaku na ye amifingisi ye moko amifingisi moko amisambusi ye moko na kati ya réseaux sociaux na nzambe na likolo apesi ye etumbo. Alors mokolo mwasi na kobela ekozala nini po mwasi bongo ya peza mobali okosukola basani te po olamba pati oservi bana na yo moko okolamba pati osali steak opesi mwasi na yo oservi bana na yo osukoli basani na yo okwete ya mobali ezaka libanda. Alors nakoloba boye mobali wana asali bongo po asambwisa mwasi lokuta aza propreté ezalaka na elamba alati libanda mais ye moko alakisika mifingisi ye moko ke azalaka propreté ezali te afingisi mwasi te mais ezali na biloko oyo eza mpona mwasi. Cuisine ezalaka ya mama, chambre à coucher ezalaka ya mama, salle de bain ezalaka ya mama. Biloko misato wana mama il faut aveyaka na yango, il faut ezalaka propre clean. Il faut mama nyonso tu aveyaka na yango. Ba salon ba spectateur ba nini ezali makambo ya papa bakotikela ko mama te. Mama so occasionnellement, mais on va bengi cuisine mama il faut veiller na yango. Mais kopekisa yo te mobali osukula basani parce que on lingi propriété na katanda kuna yo kosukula basani na yo elakisi ki mobali na yo elongwe ou okomizo ba mwasi tete eza free play. C'est ça. Free play o avancer misala. C'est normal. Moi ça vous à la lambaki atie biloko wana oyo osukula basani o servi bana na yo échanger le loko mon côté. Si yo ne loko mon côté, au contraire vous allez vrai mobile vrai Joe. C'est ça. C'est ça. So mobile na bakena oui na kosukula basali te moi si za musala moi si na boité ezali musala moi si. Alors maman peut profiter te soki mobala sukoli basali. Mais soki mobala alobi ka sukola basali te za musala moi si. Alors ayebi ça peut moi si na kenda musala te. Yo soko ozo yebi sa moi sa kende musala ko ya moi ya mobali ozo refuser ko sukola basali te za musala moi si. Au moins on sait que c'est un peu perturbant. Non. Photo moi ça ko na ndako. Maman, photo yeba na lobi boye. Ba obligé mobali asukula basali mikolo nyonso tout non, eza musala ya moi si. Maman nyonso fa yeba cuisine ezali bureau na ye. Il faisait la propre. Il faisait la propre. Ça ko kotsa mobali na kati wana. Na yeba bakisaka ka soki mobali azo sala e moi sukuli basali ezali ba complément. Ezali péché te. Ezali ko la yuma te. Ezali ko mambele te. Mais ezali musala ya mama. Mais petit papa pesa ka mama coup de main. Bon, ce doit pesa yo coup de main pour se laisser faire depuis voilà na tiki basani wana 3 jours 4 jours 5 jours asukola ya non. Et la question maman miningite
okomi ko fungola ba porte na kati ya libala no ba porte ya makelele ya barando maman foyeba kozala sage na kotika kati mubana yo sukula basani timo akoloba kelo musala za ya yo alors ce que biso musala ya yo ndima eza ya yo dosé kanga ba porte na yo ezali ba responsabilité na yo mais epekisi papa te pona kopesa coup de main na maman mais papa makambo ezaka papa ba noir parce que au moins papa mundele asokola basani alambaka yoka kolamba epekisa mite mama cuisiner ya malamu na mukila zaka mwana mobali alors ndikoloba eloko musuboye ba mama toyebi balambaka loba mwasi mususu toyebi ke ma epa ya uta ba boti na ye peut-être balakisa eninga kolamba te peut-être mibala poto mingi exia kozala mujingile ava bala mingi bayokola kininga kolamba mibali pe mingi ya poto bayebi kolamba koleka basi eningi koloba soko bali mwasi na yo lakisa ye ndenge pe balambaka ezali musumu te complément boza ko se compléter alors soki oyebi kolamba lamba au service mwasi na yo olakisi etala balambaka eloko boye olakisi eti mwasi ayebi eloko nyonso tu bayekolaka yango pe ekotaka olamba epesami te mais so mobala azolamba yango te ezali mosala na ye te cuisine ezali makambo ya mama mais mobala akokolamba pe apesa bana na ye apesa mwasi na ye boso mwasi abela te okoki kolamba olambi oservi comme ça olambi pe lobi alors pla moko elo na mutu olambi yango pa esili opesi bato nyonso bolia esili mwasi pa lobi un jour soki même na beli naza na mobali ako kolamba bato balie c'est ça il faut kolakisaka un plus mwasi na ye bakeno capacité oyo mobali ne aza na yango ozola na mama mwasi pa bakeno mobali na aza na capacité ya kosala eloko songolo mpakala ezali kozala bendre te ezali kozala yuma te oyo nakoyebisa bana yango wana. En tout cas, merci beaucoup. Exemple, il y a ma mibali mususu. Et ça, ma mususu, ma secret mususu. Pour mettre là moi si nae. Il y a remettre là moi si t'as préféré mettre là ma meilleure amie nae. Ma meilleure amie va écouter ma cambo pelé. Kutu kolega moi si nae. Ma cambo mususu ya ma famille na bango comme ça tout moi si aye bité mes meilleurs amis aye nyonso. Mais là ba lobi boyeke to ba ni pour les meilleurs pour les purs. Ba bi boyeke to komi mutu moko. Siko pourquoi ba secret mususu o remettre là moi si na yo ta yebe no mote ayo ka ro ba meilleur ami. Conseil au groupe c'est bande ko biba ya bongo mais ça pas si vraiment ba comportement ya boye vraiment. Un vrai mobali makomi lobi moninga malamu ya tango nyonso zali Yesu Masia nde balobelaka makambo oya bombaka ba secret. Moninga malamu o bakena ko tuna conseil zali kaka Yesu Masia Nzambe. Entre dans ta chambre dans les lieux secrets, invoque-moi ton Père qui vit dans les lieux secrets, je t'attendrai. Kota na kati ya chambre na yo kanga isolola na ngai tata na yo Nzambe na lona na kela yo yebisa ngai na kopesa yo conseil. Ici bobalani pour les meilleurs et pour les pires, boko solola boko arranger kaka na mwasi na yo. Soki likambo wana elekeli bino bo sololi na Nzambe mutu ya mibale apart Nzambe ezali mama ya mwasi tu mama ya mobali nde okoyeba na kuloba makambo parce que akopesa bino conseil ya malamu. Oyebi ke bipai na balela belle famille telemelaka ngai koyebisa bango makambo ya foyer na yo te. Yebisa ngo na Nzambe bo ranger kaka na mwasi na yo parce que soko saleli sentiment bandeko bayebake institution ya liboso oyo bandoki batelemelaka ezali libala. Kanisa te soki bobaleni ba deux familles bayaki balie bameli bamemi emporté nde basepeli eza na bao basepelaki na libala wana eza na bao pe bo provoquer guerre na monde spirituel na libala wana faut boyeba yango na bato babali. Alors il faut bobala Nzambe po bobatela libala wana bozala bato moko bozala bato secret soki bokomi kobimisa ba secret na bino libanda bofungoli ba porte bopesi privilégié na bandoki bakota basasa bino parce que bazi ba information. Nzambe kaka mutu azali Nzambe na biso mutu azali ye kaka mutu azalaka omniprésent omniscient omnipotent mais bandoki
bazalaka omniprésenté, bazalaka balukaka information et pas batu songolo pakala pour bakota ndoki a travaillé avec l'information, monde spirituel travaille avec l'information, FBI travaille avec l'information, ANR ya Congo travaille avec l'information, et nous on va pas moi en Nzambe peut à travailler avec l'information. Ce qui nous a visité na butu, il a qui s'appelle sur information bomba yango ezapona yo. Joseph abimisaki information spirituelle pas bande konaye bitumba et yaki na bomo inaye. Nzambe asolaki na Abraham na information na butu. Abraham asaleli sentiment zu l'autre bitumba et yaki. Tala autre mwana na couple bo yilo bato na libanda te bo sololaka na mwasi na mobali bo bongisa bino mibale troisième personne bo fungoli porte na diable oyo tokopesa ngo ya mwana mama. Merci, 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 papa. Question mususu pe bandero ba kobi mingi ezo déranger ba normal libale pour poser là au moins ya esengo ya bien siko libale koma mutazana libale aza susu bien te santé za bien te comment tout le temps triste tout le temps souci donc et c'est moi les accords début wana mais pourquoi kendaka pourquoi continuer à rater l'on est seul à rater et c'est moi ne kende ba comportement o ba nini manque à dialogue. Alors souviens-toi tant toza ko liga bolingo tsoke bandi sika eza lokola lituka oyo eza ko pela moto eza ko benisa madesu. Alors bolingo ya sika yeba e koma ka ele ezala ka elengi tant na dialogue no. Alors ce qui peut me bobalani boboti il faut bo solaka ebele bo sololaka ko solola bozo seka yango wana ezosala kitoko ya mwasi kitoko ya mobali eza pardon papa na kati yote eza na mibali bayebi ko dialoguer te bayebi ko seka te donc déjà solisa yo mwasi na komisa mwasi oko ennemi akosolisa ye na sentiment te azosolisa on dirait azosolane no oyo eza matina on dirait azosolana déchet moko boye nzoka nde mwasi na ye moko abali na mbongo nzoka nde mama oyo abotisi mpe mataso abali na mbongo te me abotisi mwasi ya badu aza su na sentiment te ekomi mpe mataso bobimi donc on dirait azoyoki yo soni ye aza liboso yo ozolanda ye na nsima meme na magasin azoyoka soni akozala pembeni na yo ye aza na rayon muski aza na rayon pati otika na rayon sucre mais elongi yango ezosala mpo libala ekoma boye parce que ezosisa bato mposa kobala vraiment nde toomona bato baotémoigne boye biso no bato no babali te bakomi kobanga meme na kobala meme donc elongi yango mpe esalaki ezala bongo soki na obandi kopesa conseil na bao nano babali te bao bakata kifiançai na période ya kifiançai na bino soki oyebi ke mobali oyo azali sans communication sans temps kobala ete parce que kozala plus grave na kata ndako tango bozana na kata kifiançai communication malonga ezali te aza na kati ya mensonge lukuta elobi ngai oyo ezali basigne likolo eyindi mbula enokaka erataka te. Alors pendant kifiançai ezalaka période ya observation soki azanga tendresse azanga communication yeba ekozala plus pur tango akokoma na ndikata ndako ya libala ezala mwasi ezala mobali nzambe atali so déjà ndenge azali. Alors l'homme prudent voit les mains de loin yeba ke olo oyo osimba mutu tika makambo wana na katikati aza mobali ya vina yote aza mwasi ya vina yote parce que aza des soda na ndako ozala soda. Alors ba couple lelo oyo mingi ba foyer mingi koma nango ka militaire ka fungula ka church ka kokolo ka seta basolaka kaka soki bazana besoin ya makambo ya Adamu na Eva wana mobali tendresse ya ba 9 congolais sur 10 elaka na mbeto wana mobali te nyonso pe wana ezali même na mbetu papa na mbetu moko alali atali mire moko alali atali chauffage sikondi diable a profité te na ba foyer boye vraiment et biso mon père moto benda diable donc comme ils ont bazo comprendre mobali akoma kosalela mwasi fier on dirait moi il est d'accord mwasi mwasi akoma mobali papa faut te ya bandeko mibali ya tout basi besoin mais de le ya mibali pas faut te ya bango vraiment ba comportement les amabe na ningi na loba boye
mwasi azali fololo faut boire que la kaema mikolo nyonso nanda kwa libala même aboti bana 5 6 7 8 9 10 batala ba mama na biso ndenge babotaka bazaleka kongela ba papa bande ko memela bango esengo ba papa bande ko sekana bango tango nyonso. Alors faut ba kotsa communication na kata foyer ikozongisa kitoko ya mwasi bazongisa ko sekana kata foyer bana ba sentir mwasi azalaka heureuse kaka na misoloté. Pesa mwasi paradis soki communication ezali te esengo ezali te yeba mwasi wana azali malheureuse. Alors basi mingi bakokufa batikali komona batikali kozala heureuse te eza pasi toyekola komema esengo na kati ya bafoyer. Alors mpona bapapa oyo soki baza kotambola mwasi na nsima akomise lokola mbwa eza balimbisa bakompote bana totika yango mwasi aza mbwa te apesi yo bana obimiseli ye mbongo lelo okomisi ye mbwa yo liboso yo nsima ya mawa mingi bapapa. Epuis mama soki omoni balingi bamema oyo na baklasi wana loba ngai te ezala la première ou la dernière fois kobima na ye te kobima na yo kaka avec bacouple mingi evandi na hypocrisie. Soki ezali anniversaire wana bimisi yo so ezali mariage wana bimisi yo mpona kotrompe vigilance ya bato parce que akolia komela nsima koyebisa yo memelanga emporte wana dialogue ekoti parce que akoyebiso okangela ngai mayele na babiloko wana mwasi ake akangi parce que aza soumise azosoumettre azosala soumission te. Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Il faut vraiment dans la verbe aimer et puis soumission automatiquement. Si. Il faut verbe aimer d'abord, après soumission et puis soumission, moi ça c'est esclave était. Toba la base, esclave n'a sauté. Keba. Mais papa, soumission, on a assez mal les bébés comprendre bien, sauf préciser bien parce que là koloba, moi si il faut la soumission, faut la soumission. Il y a d'autres joueurs rôle na été maison les loba soumission aux animaux, faut la esclave à mon yoni. Non. Éclaircir vite pour auto comprendre. Balobi bien boyé. A commis et lobby, Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Toko balula nzambe te nzambe abandi na verbe aimer tango ki verbe aimer ebandi avant après soumission et après elingi koloba boye tango lingi mwasi na yo dialogue koseka ozolesa ye ozobimisa ye cinéma wapi oyo McDonald wapi bozala besoin de milliards te ici bozala kaka na soki mutu kotambusi ye ok na tout ça ça fait partie na aimer au comment la soumission au comment la soumission et koya yango moko automatiquement moi c'est la comme ça yo roi comme moi sans forcer sortir ezali spirituel ezalaka automatiquement soki sikoyo yo ozosa la verbe aimer te yozo ka soumission koya te olungo changer nzambe mobali konyoko ma ti kokufa komona ka soumission jamais na vie na yo ngo mona okepa muninga na yo ezolekela yo omona avec no mwasi na ye ne azolengela mobali na ye ezolekela yo omona couple moko yepa na yo eta batala na mwasi mobali atali mwasi na ye abosani ke ye moko pratique ka verbe aimer te mwasi ko ya pratique soumission zate baye ko ye na foyer o baye vraiment Andressa danser akeya danser kiti babendi balongoli manto bazongisi baranger ezole bayaki na nzamba salaki baya na ndako po bateyama bami tuna pourquoi nzambe ayebisi Adam ke nona zwa banyama nyonso pesa bango bakombo ezalaki po observer comportement ya nyama yo mutu kokoma na nyama te ya kokole sur 10 kokoma na comportement ya banyama mama na makaku bazalaka na tendresse mokombo so vraiment ayebi ata koloba na mwasi je t'aime te mokombo so azalaka na bakale ezalaka maloba ezalaka te po ayebisa mwasi ne je t'aime. Le Congolais pour le je t'aime mais ça passe ça le la lifelo
Et ça va me foutre. Photo ça vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Le messager Galate 4-16, vraiment, je suis ravie. Dans le moment où tu passé, pour ça, il est déjà inerte. Donc, bandero mozo dans la biso mozo habitude, dans le monde arabe, sur le messager Galate 4-16. Donc, on demande à biso souvent. Dans l'émission, tu dois nous partager. Souvent, on a assez beau CP, il y a CP, si bino. Bozu, ba réponse à ma question, c'est maintenant tout ça va moïna bino. Bah, ma maman paye, to bo sanité, ma maman ba roya prochainement. Donc, il fait tout conseiller ma papa, tout aider ma papa. Donc, le messager sont dans l'Iloba Souka, au Souka, après Simato, 4 émissions, la mission des communications Malasima, l'article de parole. L'Iloba Souka, on a Koloba, Nzambe Lola Azwalo Komuna, Oyoba Milelo, mais Bibani Nyoso Oyo, ba Nora Basina Bango, Oba respectera Basina Bango, Oba Kota communication, Kata Faï na Bango, Nabana na Bango, Baza Beni. Parce que c'est une institution où ils ont balobi mari et vos femmes. Et puis bazalaka ba mona ka soumission à basina bango automatiquement ba couple na bazali heureux à kosalanaté. Puis ba na pambulama. Alors ba komona no boko nzambe tina ba 4e génération. Alors pour na ba o ba so ça il yango te ba saisir opportunité trop tard ezate ya ko bana ko réparer na no ko bana ko senga ba pardon. Na moi si pena bana bandeli nouvelle alliance astika et pas cinq pardon Nzambe ote Nzambe alimbisa a regretter a saigner pardon puis a regretter comportement na ye oyo nenga tambusamaki parce que pardon et ya kana ko regretter faut to regretter ba mabe na biso de poto zo bolimbisi ya Nzambe soki to regretter te pardon zate pardon tambusamaka na ko regretter mabe oyo sala après ba ranger bakomona loboko tata et puis soki oyebi ke moi ça lelaka bo sala attention moi sina bana balelaka na bakombo na binote okomona bonheur te même osalaka yungulu même ozana société ne kokufa okasa ba famille na baloki te onyoko lozonyo la moi sina bana Nzambe pas comme dire yo ona ko bayango wana que le salut et la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent tout au long de vos vies. Nzambe na lola abomba abatela bino abatela ngai tokona lomba la sima pe Nzambe abomba abatela yo mama. Merci beaucoup. Ekota na kati ya foyer na yo. Amen. Na oyo eloba milelo. Oyo to amen. Ezala pona nga ezala pona yo ezala pona ba oba olanda biso. Eza très important. Mutu oyo azala communication mutu oyo alingaka mwasi na ye aza homme omo mulai maboko neko kauka kate nyosa ko sala la victoire eza kisite eza ko nokia niente ko mela matuba te eza ko kelola na cimetière te eza ko koma PDT ezali ozo sala kaka kisi ya Nzamba lobi linga mwasi na mwasi la soumise linga bana na pesa éducation banga Nzambe to sans Nzambe nyoso pesa melio na mse ya moi oyo. Merci maman. Merci beaucoup. Le messager Galate 4-16, merci. Dans le monde, il m'a invitation à Rai, donc, pardon, mon arabiso. Donc, on a les sous-guidés, silibété, les appels à l'imposo, les appels à sous-gâté, donc, on a l'habitude dans le monde arabiso. Donc, on va mettre ça dans le monde arabiso, donc, tozoya. Donc, un grand merci, Nandego, oya, là, tu signes l'amboyo, donc, ce besoin monde à moi na ilaka donc n'invite ce monde on a bien moi na ilaka et ça de qu'on a vu soit avant dans la Turquie il a créé Marco comme ça et tout comme Ibrahima donc un frère c'est un frère congolais c'est un jeune congolais donc a créé Marc et Naël faut tous soutenir quand même to aider ceux qui s'intéresser dans moi à ça ensemble il y a bandé na ndenge donc tous en abolingo biso ba congolais c'est une de la mission à ça il y a bien. Donc, tous à bolingo, il y a pour aider que donc on soit pas chinois ou pas français. Oui, papa. Oui, papa. C'est ça pour la katio et là on a compris maman. Nzambe azo senga biso ba congolais to ye ko la kolona bolingo to tika ko sela ka ba makambu to tika ko mantaka makambu oyo to moni na miso na biso te kaka oyo to yoki ndeto ko se réjouir
na bomengo ya Congo. Soki tolongwe na kata lokuta, tolongwe na boyibi, tolongwe na likunya, likundu, kokosila ka tu makambo, tokomona loboko ya Nzambe, tokose réjouir na babolamu ya Congo. Mais soki tokangami kaka na ba comportement ba antivaleur, mingi bakomona kana ba kokota te. Mingi bakomona kana ba kokota te. Parce que mabe eleki biso mingi ba congolais. Même lelo balobi ke ba français balobi OK, tokei na Congo, bino ba congolais nyonso boya ko parler na France. Une année, un an ezali ebele. Koyebi sabango bozonga na bino na France. Bozonga na bino na Congo. Bozonga na bino na France. Tokobebi sabango. La Congolais ibaka na Shingom. Congolais ibaka na Shingom. Tu te rends compte? Vraiment. Congolais za na mbongo na poche. Mais Shingom me ba euro Congolais fa ibayango. Exactement. C'est la société. Vraiment. Vraiment. Ma belle l'équipe de Somingi. Non, Seigneur. Ma belle l'équipe de Somingi. Ata ko umela ya Kabila. Nzamba ni Kabila umela wana pour ma belle l'équipe de Somingi ba congolais. Nous mentons comme nous respirons. Nous mentons comme nous respirons. Vraiment. Otiki congolais na salon aibi CD na yo. Congolais na ndako na yo ali ameli miso na comme na bana na yo miso na comme na mwasi na yo. C'est la société. Vraiment. Parce que tant ozo lukobi na mwasi ya moninga na yo ozandoki. Ondino ozo lukobi. Ndako ya moninga la ka ozo lukoko tolala. Tout simplement, mutozo na mwasi na yo, spirituellement ça bomi yo. C'est ça l'homme congolais. La société a ravagé la communauté congolaise. Porte ya kobeba na bato na soloka. Bato baza na kati ne kenge. Ni pa bokolia, ni pa bokomela. Congolais oya yo kola kobanga Nzambe, longwa na sentiment, longwa na discussion, longwa na bikabakaba, longwa na bikabakaba vokaba tuna Nzambe. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que la prochaine sujet n'abisso parce que ma cambo message autour de est très important. Faut vraiment mettre la recette congolais, faut tout changer, tout comme tout lingala déjà entre nous. Ce bolimbo que bonga, faut biso la biso to tous en abolimbo comme ça. C'est ça. On dit que biso à ça les créations, il y a bien, il y a moins de laka. Des moments où on a souvent la bilamba na et donc tout soutenir et donc ce moment on a posé au somba. Ensemble, il y a un jogging, il y a un salle, ma collection, donc dans l'acceptation de ma photo, dans le là, souvent. Donc, vous avez un poste en haut, au côté de contact, on a un contact, comment on a bien toutes les tailles. Donc, ça c'est un mot qui n'est pas chinois. To aider des konabiso à que des liboso, à la Turquie, à que des liboso, tous en abolingo. Dès qu'un message à l'obibo ege, biso ba congolais bolingo ezate ya wana eza mawami mpona biso ya wana ezofreni makambo ebele na mboka na biso mais ezali prochaine émission na biso tokoya nango donc ndenge nasenga merci beaucoup na Edino Image le maître oui. Ouais, merci beaucoup Edino, merci beaucoup Edino Oumela. Edino, merci beaucoup les kings de la presse donc Azaïmik Yemoko Mutabuka Nazate. Donc merci à toi Bibiana Estrella. Donc, on a présence de Zach, qui est dans Zambalola, Pambola, Baxu et Bélé. Clovette, petite sœur, Nanga comme ça là et tout. Donc, on a géré maquillage grâce à toi. Donc, tu dois rota batito nayo. Zambalola, Pambola, Zambalola, Pambola, Bandego, Nyon, Sobalandi, Biso. On a ma combo na bino, de Zambalola, Pambola, Bino. Donc, il y a un messager Galaxy 416. Bon, Kangelongi nae, bon, ça, bon, on a biso bien parce qu'on a biso souvent. Boza de suite bokosepe la soki boza na posape ya kolobeto mais la likambo ezo déranger de ko essayer de komela biso to kolobelango donc toza wana biso zaka na cadre bible donc ça ya ba couple ça ya Congo ça na cadre ya bible ya na cadre ya bible donc ben voilà donc monsieur le messager to kota qui na mona pe ma Pauline pas participer ma Pauline Zambalola Pambola ba kiselo ebele na bongo inayo donc merci na bande nyonso. Papa, messager, tu as dit la prière, et ça peut être aussi la prière, non? Bien sûr, maman. Bien sûr. Wane ko zangate. Bandoki, prière na bango ezali ko kende koloka. Ba magicien, prière na bango na ba cimetière.
nécromane, prière na bango qu'on convoquer l'esprit. Bana na nzambe pe, abanaki na nzambe tokosuka na nzambe. C'est normal. Pièce contre pièce. Tata totoni to commission pour to nzambe. Obandaki na biso pour la alpha p omega. Uma masanzo la mane to la mana oyo bimaki na pokwa na lelo. Ya malamu bazo ya mabeba bwa kapoto yo lo nzambe. Oyo bimina monoko ya mumu na yo ezali oyo ko pesa bomo na ba oba na biso. Tolobelaki na tina ya mari et vos femmes soient soumises. Tolobé na tina ba communication. Tolobé na tina ya ba responsabilité. Totalisi nyonso na nguya ya molimo mosanto. Totikitango na maboko na papa. Tika édition oyo ebotamboma na ba foyer oyo ba koyamba yango. Ba oyo ba kozwa ngo pe na ba oyo ba partager yango. Tika pe papa okanisela bango parce que bazali ko évangéliser évangile na yo partout ndenge yo osenga. Kuma masanzola mane tola madibela na bela na kombo na Yesu Masiya azali nzambe na bolingo potine kuluso la baki manso kokisami na bomo na kati ya balelio de la presse et kokisami na kati ya bafoyer na biso et kokisami pe na bomo ya bako baola na biso na kombo na Yesu Masiya. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, le messager Galates 4:16. Merci beaucoup, Nzambalola, Pambola, Baksusu, Baïde, Belé, Boya, au partageant la bandego, ce matin, les spectateurs, on se passe la nabiso, vraiment. Nzambalola, Zodoku. Merci beaucoup, Edino Imanche. Nzambalola, Baksue, Belé, sagesse, n'avez pas que ça mange encore. Mais bonne soirée à vous. La prochaine fois. Amen. Ciao. Amen. Ciao, ciao.